Yolela Mameyenga Yaka Oyoyo. Très chers amis, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur Bolokoko officiel et la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner et merci d'être là, merci de partager, merci de commenter. Bino baye bolingara biso biso pe tolingara bino tellement ya trop ya mingi kolek. En tout cas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Le Gaulois, les gladiateurs, les Abakouk du monde. En tout cas, abonnez-vous. Voilà. On vous aime, hein? On vous aime tellement. Dorcas, c'est vous le coco. Gauloise est certifiée et Abakouk. Voilà. Un grand merci à Sam Coucou, le nécessaire, et Moté Mémé Coucou, et pourquoi pas à Mama Zozona Inde. Merci encore plus à GG Kamanda, les précarés du chef. Merci à toi. Merci à Bayenyon, so Batala Rabiso, Bayenyon, so Bakonsuma Rabiso, Bayenyon, so Balinga Rabiso. En tout cas, Topé Sibino Penza, Matoni Mingi, to continuer au s'abonner, to continuer au tala, to continuer au liker. En tout cas, ceux qui te le bel, les gambo, yote, batu barole ba qu'on dirait tous injuste, mais to relax batu que tous injuste té to lingara plutôt ozala moi vrai hein, to lingara moi mingi kozala vrai. Abakouk aza muta sincérité, Abakouk a mutu ya mbeli ya minu mi balete. Abakouk baza mutu ote kazo asara makambo na sima batu non woni eza Abakouk te bato bayebi Abakouk a muta sincérité, Abakouk a muta ozala vrai. Yango to mekaka moi muke kozala na bino vrai kolinga plus que bala bino moi vérité que mingi lokuta yango to sala longo na bino. Toi reste là, moi je travaille. Bandeko. D'abord je dirais à tous les Abakouk que nous retient la film na biso complice et silence est complice. Film est mort tellement bien qu'il au makasi que nous retient la honte que nous partager que ne peut que commenter. Dans la film, na yo partager, commenter. En tout cas, sur SB, toza bongo na silence et complice. Et la film moro qui toko moi si ate ki mobali Cardoza kabi mobali na Serge. En tout cas, et pas yawa. Été ya basa mabale belé bazana na ba comportement wana. Er alinga récupérer mobali comme déjà trop tard. Et puis tozo zwa, je crois les loro et tozo zwa bongo ndokito prophétesse, voilà. Tozo zwa ngo lelo bandeko boza branché. To partager ba film na biso, to liker, to commenter et puis to bosana te ko s'abonner, et c'est tellement important pour na biso parce que to le baratolingara si là to soutenir pe si la misala na ye et reçoit la même si là bien. Vidéo mo eza reçoit la rage. Vous excusez na pardon nazanga muro na mwana ouais. Donc je dois m'occuper na ye makasi bolimbisa et be tabino mabaku te, ne pleure pas, je travaille. Eh bien, tu bien Mabakoute, hein, que Dorcas, il faut que tu t'occupes dans moi, là. Si tu s'occuper dans moi, na imoko, le boko moko. Na s'occuper dans moi, na ça la donc. Le quoi, avant d'y aller, aller la ranaye pété, avant de m'oublier la tête, avant de ranaye moko, na avant de boire sa ranaye. Donc, avant de ranaye très à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Maman Abino, dérangement ça, Maman Abino. Souka. Bébé. Bébé de FB, hein. Voilà, chers amis, j'espère que vous allez bien, bino nyonso. Bandeko, vidéo oyo si la sali, nati la bino nanwango, hein, vidéo aussi la sali, et suis batu ebele ba betisa mi mabaku. Ngana kamwara yango a chaque fois na lobara na lobi comment marambo etali Abakouk ya lobango te, il faut bino batali boso boya rubanda pendant que si la bandeki ko jouer na shoga muto bino boana yebeze que si la top shoga fala lobelaka ye azara te beaucoup na ba film ba époque ya kala bo mona si na shoga bando jouer trop ya trop. Bozo vanda, bozo analyser que azo faire la shoga vidéo pour shoga finge la kaye batu. Tout le monde vidéo en haut, hein. Et puis tous on a tout juste après. Voilà. Bonjour la communauté. Dorcas Boloko Koko Abino Bolinara Mingi. Et dans sa vidéo au sans filtre s'il vous plaît.
Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, le sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis, dans la tibo, pour bon monde, dans la normal, en fait. Voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo, pour bon monde. Dans le biboy. Bateau, bozo, tout dans la question, il y a qu'à répondre. Parce qu'il y a une qui n'a pas dans la sale. Ce qui est sali, c'est là qu'il y a qu'à répondre. Bino, boyeba, et l'oronini, et comme il y a bon. Esther cosmétique, azana pour na bino, ba maman ya poto. Bateau bosan a ba tampon. Ndoute comme là yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe fila. So boko tina ba vidéo na ngaka, bo moni mapeka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Li peka na nga ngoyo. Yangoyo, bo moni komi. O mapeka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bo mona. Donc, Esther cosmétique, mutabongi singa loposo. Esther cosmétique, muta aussi lisanga banduta. Nasu na nduta te. Je ne plus ça. Yango eze sila. Na langa na nduta. Yango nduta langa nyos eze sila. Grâce ya Esther cosmétique. Na osele bino vidéo fitrizate. Olingo koma le rôle nga. Olingo koma le rôle la bolokoko. Yaya. Numéro na nga na tie wana. Cabinet na ye eza place au bunga te. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina qui marché bon. Place au bon exact. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wa kuté fila. Combien de ba to chechoko, metane fila, ba noir eze fila. Esther cosmétique. Bébé, na luka na ngate Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye, o boulé le roi amambo exact. Mambo eza. Nga na sara publicité na loko na moni, on a moni te non salate. Donc na za bona moni résultat. Yango yo non compte. Bon mo le ko am kongo na nga. Omoni. Bon mona, dans na ko sabine le o moro te nga ye yo. Nga yo ka boloko na bino nga yo ka. Donc nga ye yo na donc. Na ko mundele grâce à Esther cosmétique. Mundele, je suis devenu mundele. Donc na comment mundele grâce à Esther cosmétique. Donc numéro est affiché là. Bobenga bozo ba rendez-vous bokende batala bino ba lo posto na bino. Oh nga tampo comme il nga une exagération. Ba rouge c'est ba rouge bobenga wana. Ndeti nya na ndoto tshoko mo bina ndoko mara rouge. Mais na comme sous rouge te. Esther cosmétique. Bisous là-bas. Na soutien. Voilà. Cher ami wana boti kolanda vidéo aussi là. Asalaki alobi apesi baba cook nembote on dirait qu'il y a quelque part et dans le Lubumbashi to pe kasaki sangani. Akero pema tout baba alobi na biso baba cook na ye to ya manoko shoga na mikili ya poto koloba lobi na biso baba cook to ya manoko shoga na mikili ya poto si la fingi mutu te cher ami afingi mutu te asa dressé pe na bino famille maboma te alobi bien les abakou tozara partout dans le monde. En tout cas, si la finga yi mutute, alobi bien qu'alobi babakouk, noro shoga zakuna, boyama noro shoga. Comment bino? Eswe bino. Si la sasa la rabatu ba comédien combien ba na poto. Mukoni to mona déjà fille, yo rapes bokei Mukoloni ni to mona déjà fille depuis bobo akenda poto. Asale la bobo vidéo. Yeah. Est-ce que d'abord, si la obligé, on fait la batte vidéo? Est-ce que bino bokenya ko vérifier bobo ninga zarakuna na poto ata bakouk mora yamba bobo te? To so la pembe. Problème n'est pas bino ezanini. Bolingara chaque fois si la salle ba voyage na ye, il faut si la bateau si la ko fréquenter atie la bino bomona. Ce qui si la kuta na bobo bino faut mona que si la kuta na bobo. Ce qui si la kuta ni peut-être na Olga Kabelo, il faut bomo bozara na besoin ya bongo. Si ko si la ba matala na wane pa na ye ele kakate. Comment bino bolinga biloko bino bosola si la salango. Muto informé bino que si la soka ke pota kuta na bobo te ya kosi yo. Ba kuta na plusieurs fois. Botu na même bobo manoka e mora koloba na bino. Mais elle n'est pas seulement obligée, le rôle à bobo mouta kendaki poto mouta liboso, le rôle à yena bobo, bazala qui à bon terme. Si le baza à bon terme,
ndenge bobo akendaki wana il fallait asalela bobo video alobake babaku boyembelanga tonton bobo non eloko na eloko ezalaka na moment nango soki se sentir peut-être que ye moko se sentir libre ya kosala video kolobake babaku bayamba Christian Shoga où est le mal? Pourquoi vous voulez créer toujours des problèmes? Ouais. Soki fila se sentir libre aoki elengi na ye moko asalela Shoga video où est le mal? Où est le mal? Place nini bino bomoni mabe? Place nini bino bomoni eza ya kotengama? Boyela ngai émission parce que bino boko mokosela makambu mingi surtout li boko mokosela fila makambu trop cher ami. Boyela ngai émission oyo Shoga sali alfingi bato alobi ke fila mutatindinga. Et biso na moni bana mibali mibale bavandi na plateau ba osa bêtise et comme saranga et puis likona batama banzi ba vraiment ba bololé. Bino depuis belva benga na bino trouble wana on dirait bo kandala bo mo zon tsila osila te ya bozala na SBT. Bobima na maternité akuna. Bino bolobela fila te. D'abo vandi na makamula bino akuna. Comment la batama banzi mibale bavandi basali buzoba na télévision et comme singa. Moi la biso émission oyo si la vanda finga Christian Shoga finga batupo na sila. Nenge Shoga ke poto asala ba émission na ye. Botu nana nous Christian Shoga, mon frère Christian Shoga Iyamouze. Je te salue depuis Paris. Boke ne retourne à Shoga. Moukoloni ni si laissé à Bengi et bise que Shoga nous on sait pende émission bolobi bien. Bravo. Exact, même pas jour. Et puis na lingara Shoga pour Shoga za vrai. Ye batinda kete. Navani na ye na tamukie mais batinda kaite. Ya za mille esprit. Et le reste que Shoga na Belvi ba kabona yango wana. Po Belvi amona que Shoga amuto ko manipuler te. Shoga vanda que no finga ya sila batu. Shoga nga na yebi te bokosi. En tout cas botabo beti penza côté. Shoga vandi na plateau habité na aivandi ya yaba boye le bise mission. Soka yé ko traiter marambu na ye. Et puis non na mona Shoga ya vandi na mission ta fingi Belvi non. Bozarande bazoba bolandaka bien moi ya botala ba émission batu seki basali bolandaka nde bien boyeba est-ce que bafingi muto yo to bafingi te alobi nini po eloko mutu Shoga koyeba so Shoga alobi ke muto abotela o mwasi na ndenge ki yaya atanga komba mutu te bino bo se senta les endeni comment bino blessaki bino comment bo se sentaki lésé c'est que Belvi muta botela Shoga mwasi bomi yebi. Mais Shoga finga qui Belvite. Attends même pas comme Belvite une émission. Ça va tourner que ça azara clair. À le baraké ngai naye courant et les carali sous-souté. Mais c'est injure. Celui-ci Shoga aponi kaya sila aponi kozala na mutu na ye parce que Shoga na sila babandi lelo te to ko sabatute batu ba yebi histoire ya théâtre. Shoga na sila baba talelo te. To so bino bomoni ke Shoga ye alobeli sila na émission akumi si sila ale bino boki bo se sentir choqué sila asayi Shoga vidéo bino boki mabe boko yoka mabe ndeti na nini. Quoi? Montre tes là-bas. Excusez. Je vous dis franchement, moi, à Gogi, 9 mois. Azo sa makamunoka bampaka. Amatara na trotez yé moko. Je vais taper. Bandeko. Maman, bébé. Bébé, je vais acheter chaud là pour toi. Attends. Ne pleure pas. Bandeko. Tout solo là, quoi? Tout tu comprends, ça m'empêche de m'embêter. Tout tu comprends, na vie, hein? On veut ça l'émission, il y a plus que la vérité. To yebi ba artiste ba yaka na télévision ba tangi ba koma mutu ba finga ba démarrer to yebi bango. Mais ko yero ko salikambu te. Vidéo wana en tout cas ce que blessé bino, famille Libota, famille Maboma et talika bino. Abakouk, mot d'ordre ou t'es pas maman. To mona ba vidéo.
nalingaka baku parce que la femme moko très fragile pour la maman na ye. Soki maman apesi abika mot d'ordre moko boye. Maman baku il faut ça là. Abaku ke na lobby maman esi à lobby. Abaku Paris, Belgique, Suisse. Maman esi à lobby. Abaku ya Château Rouge. Maman esi à lobby. Boyambela nani shoga ayoka asango. Maman na besoin ayoka sango ne boyambi shoga. Bino faut piquer crise. En tout cas, si la penza oyebaki, bino faut beaucoup piquer la crise. Abaku ke yambela mama shoga. Yambela biso tonton shoga. Babaku ka Paris bo sangana. Boyambela biso tonton shoga. Mama Clara yamba shoga. Maman fait à lobby si les a quoi ici. Donc elle a quoi ici biso babaku tozana rapona ko respecter. Et là on fait zater. Donc respecter ma maman à lobby. Comme ça bon vivre encore mité manabino. Le roi a besoin de sujet et regarder la télévision. Yo revendre l'émission de bakesi là na c'était banda peut-être à kala yo. Bon bino bara on kosa makasi boye. Oye pesa la télévision obuka lokuta batu ba talo ndongo zokosa. Mais est-ce que obulera bato batala ka biso pona bino bazara bazoba ya tomi kosa so to traiter ba bazoba. Baza maile ko leka biso betu ça ba mi. So boye bien ngote. Ai ba talo pesa ba bi ke lero zokosa lero ba vérité. Yo le ba ke si la sala succès film nini aussi la sala mais yo a lokuta. Yo si la. Yela biso film au Belgique a sala succès. Tanga biso film moko o Bellevue asala. Oyo yo ebi ke yango bimisa Bellevue. Bellevue asala succès tanga ezala te. Tala mutema mabe na ending esala bino. Yaya, bon continuer ya bosa no ba réunion. Ya ko soki pe ko boycotter, soki ko boycotter, soki pe ko sala nini. On a chaîne ya sila, bosa no ba réunion sur ça. Soki bo si ba réunion, mais ko pesa biso compte rendu. Tout cela. Tiens, Babakou, s'il vous plaît. So bo si ba réunion bo sala, bo ni biso ka compte rendu, yango biso to zela. Le reste est ali biso te. Biso to zela compte rendu. Ma papa kutu, soit disant ba TMPC, matanga Michou, to mona ta artiste mora mukolo te aya. Pour nous représenter Michou mes condoléances. Et ça biso ni. Bilo ba ma bon mais nga mo nyebi tout na bino esa te. Et ça la biso nini. Michou est là papa avec honneur. Abakou ka soutenir Michou jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin Abakou ka soutenir Michou. Oh mettons là comme un bébé. Donc on l'a te poigne. Dès que ça boyeko, Abakou to vandika to la compte rendu. To la après réunion, moi il biso compte rendu bolobi nini. Yango décision to zela. Pito eloko to zela. O to vandeli bo to zela ngo. Boy la biso mambozo loba. On dirait bo solo li na bien. Bo ke bo sa pina li kopa bien. Bo so la bien. Mout nazo bandeli sur na vidéo o muta rolongo la 20 ça pembeni asi la zate. Loba 25 mora lembi sila. To sila lembi 20. Soka bino batamokili. Bolala. Ba kabonate baza. Ndero moko lobi na Dorcas. Tala bat baba ta famille abomo ba ofinga ba lobi ke bino banda ko finga décor Miss Lolo kuta vanda. Miss Lolo yaka ya. Ya chérie yaka. Ba lobi Miss Lolo kuta vanda finga décor. Mais décor aya a répondre à Miss Lolo te. Mais Annie Makwaka la décor a ko répondre yi. Ya biso di bandeko. Décor azala ex famille bota. Pour alongwa déjà. Depuis décor alongwa les 3 mois 6 4 mois si je me trompe pas. Ex famille bota décor. Ya biso nini ex il est belle vie. Décor. Ba bebani ba panzani. Soka yake pa na biso te le promesa nini nga na lobara na bino ba tutu ba entoura ka belle vie bazara vrai na belle vie te. C'est par intérêt de bazara na belle vie. Bazara na bolingo te. Pendant que aussi que décor avant na kina belle vie et qui par amour te. Avec na ba intérêt no banda kolanda. Mais mon limo ya décor corps et âme et qui na FB.
siko vu ke kuna banda ko imposer bango yango Jérémie Chabani Jérémie en fait osambela rapport na ye je vous dis franchement toi vous excusez nga arrête cette fois Jérémie oyo je vous dis bandeko nanga il faut tosambela rapport na ye boyebi pourquoi faut tosambela rapport na Jérémie parce que Jérémie a ko délivrer l'artiste belé na maboko ya Belleville lelo balizo bazala délivrer papa ala azala délivrer décor lelo aza délivrer bisika Belleville atiaki ye ah mama lelo baartiste baza délivrer lelo baartiste ba délivrer en tout cas Jérémie Chabani je t'aime bien ata ici la peta kombot na matanga to kena ici wapi Jérémie va no okene wapi ajouara wapi Jérémie a délivrer baartiste et comédien pourtant Jérémie a délivré Papa Alain, a délivré Lisa, a délivré Décor. À l'ouvre le jour, Jérémie a délivré Maman Top. Maman Top déjà dans la vela. Lenyo, du soleil mon goût, hein. Maman Top déjà dans la vela délivrant, c'est pas Jérémie. Yaya. Décor, n'a pas dit parenté dans mon foulette, n'a kangi, n'a rien en cima. Toi, je vais taper. Décor ndenga zawana âme na ye corps na ye ndo esprit na ye mobimba ezaki na SB yango moni a commencé à bagag na ye a sollicité ba na SB kaka abi pongai SB ou rien ba vendre na Belleville par intérêt to sola bébé bébé voilà la vérité la beti bino avant na Belleville par intérêt yango moni ata biso to yeli noro décor chouchou ata misi ayi afingi noro décor ata nga na ye na fingi noro décor akoya te ayebi ke biso nde pale na ye biso nde bavrai na ye yango moni atikali koya te sikoyo ani makwaza décor azala vrai na bango te yango bomoni ani makwaza asali nini décor asali nini aye mais décor oza munoko mabe décor le routa mabe te bébé tonton décor aza munoko mabe décor o munoko mabe makasi comment retraiter mutu obe omoneke déjà mutu liboma donc ani makwaza ti biso tomona bozani mutu liboma mais décor oza maloba mabe oblesse nga ofinga mwa mwasi boye te décor oh tonton deboka baba ofinga babi décor aza hypocrite etali biso te aza hypocrite te alakisi bino ke pendant que j'étais encore na bela mon esprit ezalaki na SB ngai na bana na SB ata bomoni boloko kwa ya vanja finga na émission mama nga na yo répondre ete ata omoni Miss Lolo afingi nga na émission na koya ko répondre ete ah oui wana ezalaki makanisa décor déjà yango omoni atikala ko répondre membre moko to communicateur moko ya SB mabe te atikala te omoni ke etalaka décor alobi eloba nango ya nanga sila mutu nyonso na théâtre aza hypocrite ta niveau yaya oyebi na vie tozala pressé te nzambe ayebosala makambo ekoma na temps moko omoni sikoyo tokomi na temps de la fin epuis tokomi na temps ya vérité tokomi na temps baartiste efo babima na masuwa oyo Belleville atiaka bango bakota na masuwa ya Noé tokomi sikoyo na temps wana donc règne ya Belleville eza lisusu te grâce ya Jérémie parce que elle est passée par Jérémie grâce ya Jérémie tomona ba délivrance ya baartiste eza kosalama lobi papa Serge akoya lobi mama Milo yaya biso tona besoin ka boza délivrer en tout cas yango biso tona onka besoin bozala kaka délivrer oh biso tona ngo besoin ngo wana omoni loni bokomi ya bino kopasser na délivrance ça nous fait du bien et ça biso bino bopasser na bino na délivrance ozomona bato bakomi ozala délivrer papa Alain lelo mpe azoyo jouer na SB Lisa ye wana basolaki na mama ayo jouer na SB ozomona des artistes baza délivrer
décor ye wana film ezekota na kati les abakou de FB décor aza na kati mais après combien d'années encore décor a encore ko jouer na kati ya les abakou de FB combien des années plutôt si je me trompe pas depuis la film à demi-père Lélo encore te vu décor maman qu'est-ce qu'il y a attends tu vas manger le foufou Anna prépare Bandeko en tout cas minga olobe zate biso tozela bo pesa biso compte rendu bola biso pesa biso ke talabo ndeti nga mama décor na benzine okota te décor a continuer kosasa bango décor parce que problème eza pe makasi décor azo blessé bango au moins surtout eloko ka décor abeti ke eloba yaya na nga sila toza ba hypocrite biso tout eloko wana na minute obelvi azolala te aza choqué azondima te ke décor moto asali makambo aza choqué je vous dis eloko wana na minute obelvi azolala te excusez aza tellement choqué que tout le monde est hypocrite. Oh, si il a le but d'accord à bander, d'accord à finir. Azayete. Et puis l'homme il te remonte, quand il décore à ça que le kwana. Bazo bani wana, bao ya bengana, lora ba chingame na makasi, soit disant ma communicateur na attaché de presse na banane, bao ya bando fin na décor. Je m'arrête ici. Mais dossier à Xil Péchang à Jérémie lobby. Na lobby bien. Dossier à Xil Péchang à Jérémie non ya lobby. Aigle, fila mana ovanda na okitoko Jérémie Chaban. Xil, yo faut essayer de l'euro yo et la Jérémie. À demain. Bisous. Bye bye.